Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralph Nguindou, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Bien. Donc voilà, Bana Congo, Bana Amérique, Bana Europe, Asie, Afrique, Océania, Netoba Australia, biso tout, scotché, Kotara net, Congo Promo, information tout, mais fin fond. Et ma village, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir ma caméra, il y a caméra, il y a image et image. Ralph Nguindou, qui tombe la PM, Congo Promo, Amérique, Boston, in Massachusetts. What a plus, what a boss life. Find out the best African news on www.congopromo.net. Congo Promo, le meilleur du meilleur. Tous les coups sont permis, sauf les injures. Bonjour de partout où vous êtes en train de nous suivre. Merci à vous qui avez choisi le www.congopromotv5.com et merci également à toutes ces personnes qui ont toujours soutenu cette émission puisque nous travaillons d'arrache-pied. D'ailleurs, nous le faisons sous le soleil et nous le faisons avec beaucoup de difficultés de fois puisque vous savez que embouteillage et paille, marambo belé kili. Mais nous nous sacrifions puisque nous avons besoin de vous informer. Et voilà, donc je pense qu'il y a quelques jours qu'il y avait des rumeurs qui circulaient à travers la ville, d'ailleurs partout à travers le monde. Puisque vous savez, comme tu le bats toujours, que la rumeur précède l'information ou le rumeur précède l'information. Ça peut être vrai comme faux, mais toute information est information. Voilà, nous sommes obligés, mesdames et messieurs, aujourd'hui de vous faire le micro-baladeur par rapport à ce dossier d'Héritier Watanabe. Héritier Watanabe qui a eu à faire 16 ans auprès de Weranson ou au sein du groupe Wenge Musica Maison Mère. Héritier Watanabe qui a signé plusieurs titres dans Wenge Musica Maison Mère. Héritier Watanabe, le dernier fils d'ailleurs, ou le dernier, le cadet, celui qui était le tout dernier dans la génération de Ferré, Babindombe et tout consort. Il était le seul Oyo, Azala qui m'a mouké Peme na bango. Et le gens, c'est que vrai, les gens attendaient un jour mon héritier Watanabe au tailler chemin. Et voilà qu'aujourd'hui, héritier Watanabe s'est décidé. Je pense que vous tous vous avez suivi dossier Oyo. Voilà qui lettre Oyo, il y a des missions Oyo héritier qui sont déposées dans Wenge Musica Maison Mère. Et puis Bolandi P réponse il y a lettre wana Oyo bureau ya Wenge Musica Maison Mère et répondant qui est lettre Oyo et il est tout simplement pour ça héritier Watanabe qui n'était pas encore temps et que Wenge Musica Maison Mère avait encore besoin de lui. Mais en fait on lui a laissé un petit moment de réflexion puisque Baby qui est un grand garçon. Si c'est vrai qu'il voudra encore retravailler ou réintégrer le groupe Wenge Musica Maison Mère, donc toutes les grandes portes sont ouvertes pour héritier Watanabe. Donc merci à toutes ces personnes qui ont toujours soutenu cette émission de près comme de loin. Merci à Gabi Mboutamwana Mzombo depuis Irlande, précisément à Diblin et à Cordove. Je penserai également à Roger Dey Mampouya qui nous suit depuis Paris. Naope Sambote, et tout merci. Na bae banga donc Landou Muzinga na Rennes, Pajo Matouba garçon sexy, il y a Mamou Berthe. Je penserai également depuis les États-Unis Hervé Tiangana, Oazolanda Biso na Atlanta, na Pesio Mbote, Maman Louise Mahamba na Pesio Mbote. Je penserai également à Ange Nyangasa et qui nous a donné un petit fils, donc déjà fils Moke Toko, un très beau bébé. Oh, déjà Ange Junior, l'esprit du chef, n'a pas si mbote Skozolanda Biso, Bobo, les beaux, l'homme noir, n'a pas si mbote, Pamphile Luko qui n'a pas sanioté, Dadi Yakuza n'a pas sanioté, Dadi Mafungu Vungule, Di Chakalambi, Bino Touyon surtout, oh vous allez toujours c'est ma émission, oh te pesi Bino Mbote. Et voilà, toujours comme Congo Promo, avec toute sa grande équipe, toujours travail d'arrache-pied, nous nous sommes décidés de vous faire ce micro-baladeur. Que pense le Quinois par rapport à la démission d'Héritier Watanabe? Est-ce qu'il était temps qu'Héritier puisse partir? Est-ce que Héritier devait encore attendre un petit moment? Mais écoutons, suivons ce qu'ils sont en train de dire. On a un peu de vie dans le Héritier. Héritier, mon 16 ans, Héritier, c'est un mouvement.
eza aleki na bambonge makambo ebele oyo ya makasi. Donc soki lelo ekomi ke héritier akoti dema akoti moi lettre d'émission, il faut pas vous rappeler lettre d'émission akoti yango. Pourquoi est-ce que moi rankine yaki na mouvement ou bien moi loko moko bozaki de sorte que pour héritier akota au façon même nande to landela héritier pena loba pena genda ko na ko longwa ngo bongo te akolongwa pale wana si il y a quelque chose na kata mouvement boloko la ka kebeta pena pa pamba te le roi to yoki mwambonde beti kuna seke moi quelque chose pona conseil na opesa a muta sakoli bon chanteur, bon danseur, bon compositeur. Donc ma forme nyonso to kozwa mutu héritier sokoli. Mais papa ba négligeara papa te. Papa ba boyaka ete zonga vraiment de sorte que nengo kontsaki lettre d'émission papa so bandimi émission tout ba no lekana kufinga te koloba mabe ya watu te. Po ba wera wana ba mona wana ba mona ba leader. Donc héritier non wana po lelo sixi wana zuwa ngope il faut tosa oye ba koloba devant ba vieux wana oye ba koloba devant ba massa wana po d'abord héritier ki kankinete. Donc conseil pendant na kopesa héritier ko to kana kankinete très intelligent très sage so la bien to la yo boy boss live donc so la bien. Donc en tout cas ça la respect mouvement c'est bon to ba massa mususu bozaki zaki na bango de ba okende ba progresser mais pourquoi pas yo. Donc yo posa mutu parmi bango kuto donc yo ça le Messi donc longo déjà na kati ya mouvement munene oza le 10 donc zaki médiateur moko boya le 10 waki le ba kebano waki le ba waki bena dernier de jogo na kati mouvement de longo ko ça l'équipe na yo donc faut ba ko to saka ba ancien ça la respect donc yo pena kebano ya RDC wa pena ba putu trésor talaka ba kombo to tangela. Donc il y a un courage, il y a une volonté à perdre des enfants, à perdre des familles, à être responsable, famille, il faut te une chance, donc tu fouilles, tu as chance. Mais tout ça va papa. Merci pour la parole. À point de vue d'Angezali, d'abord total à nous héritier ce qu'a peut-être départ naïe, faut total la cause. Donc la cause pourquoi héritier a péci lettre pour la longue à la maison mère. Mais on a deux problèmes dans le rôle. Le problème à Liboso, d'abord il y a Weranson. Weranson babiloko soki héritier longwe. Pourquoi nenga na landeki héritier na écran? Alobi Weranson a kangi livré na ye ya parcelle ko asombela mère na bandal. Mais héritier lobi à partir à parcelle wana ye azwa ba mbongo wana pa ba pirier. Ya simbisa Weranson ni livré. Mais bani ndeki nini ye Weranson akanga ye livré wana. Donc makambo Weranson asalaka nenga salaka nani oya kangaka passeport na ye c'est le ndenge susu aye ko sala susu héritier. Donc place wana to monongo penza eza mabe. Bon pour na côté héritier donc aza déjà mukolo asa déjà 16 ans na maison mère. Donc aza na droit ya ko sala oya ye mouvement etombo mana ndenge pe batu nyonso bazo sala batu susu bazo sala pe ba mouvement pourquoi pas héritier. Donc ye Weranson azalaka motema ya ouvert après sa chance pas ya mwana na ye azong sa mwana nena oda na palin après sa chance asa l'album ndenge zalelaka après si mutu chance sana l'album etekami esali boye na boye après sa chance ko sa mouvement ya talake yem dazwa héritier banda mukie avana na palin na ye mampata lesa ye mampata bokola ye donc héritier na bana Weranson baza pena donc bande ko pena donc ya bien pona nini bakoli place moko avani na bango Weranson soko kangela petwana motema c'est que donc azaka esprit mabe zomon c'est que azaka esprit mabe so pena ozala pena ouvert pena pas héritier afongola motema héritier asala mouvement na ye donc longa ngana lobaka ka yangwana mais so kaza na livré ya héritier ya lupango wana héritier ni okami na maison mère Weranson akoyi kokanga héritier lupango te ozombwana po bandungu tozoyoka ngo ya lingaka paye lupango wana héritier azoboya na ye yesu ko azotinga makana lupango wana yaza na ba parcelle ebele atika lupango bata héritier voler na ndenge na ye kaki no kanga ye parcelle en tout cas ça passe. C'est ça quoi. Bon, nga point de vue nanga na kopesa héritier pona par rapport à dossier héritier point de vue ça clair bon mutu alongwa ka pamba te so mutu alongwe c'est qu'à sentir déjà en soi qui a collé bon pona nga na ka yebiseka ba bonne chance
et que à moi mukete assez à réfléchir avant de décision na ya comme lettre na ye azo ki temps à réfléchir ndanga ça réfléchir à Monique il faut ça l'album biso to souhaiter ka ba bonne chance pour ka to loba yango wana ke ba bonne chance kaka ça l'album bien et simba ponga na mutu nanga ma mutu afere la lingana nga faire gola mais na mona ke yepa loba mabe ba tuté na TV à respecter à faire à respecter à te belé. Donc, pour nous, tu peux la chance à évoluer bien. Bon, mutunyo sabandaka na moko avant comme ami balimisa tu bon alors na moko. Alors héritier bande pa wera. Wera ndé mutafuliye ndenga zawana. Bon na ndenge akomi asali keno abima ye moko koma na oya ye moko ezape mabete. Pour moi na abanda na ko meka muke mama mutalakisaka ye ko tambwa ti otambola ye moko. Alors wera za ko papa na ye akofinga ete polipambole utani ya loboko na ye ndenga safulie bongo ayebi de musala alteke no asa musane ye moko elo na yebiseka azoka courage ndenga ye wera banda pe moko wana ye pa obanda ye mope simba nango donc makambo ya ovanda ko finga papa to osande neza bien te a mwana soka ligne ke ya avancer bien asa ra makambo na ka ndenge ya teke no na ke no sa makambo na nga po simba donc alanda de gauche à droite te. Donc asa musana bien et simba pour dans aza mutumoto linga yepe mingi na yoka kike wata longo ya maison mère asali wa ye groupe nae en tout cas na sepeli pe na encourager neta longo na po aumeli pe mingi baninga bazana ba longo basali pe simbi pourquoi pas que pas ça la paix aye mokoti en tout cas na encourager na sepeli to pese ka lupemba biso pe to zaka na sima na ye toujours kaka eko simba pe kaka nzambe kaka sunga ye te ya finga wana papa finga ko finga wera te papa yo salaka oya yo njamba ko sunga soko zo finga wera a peso lupemba te falo wana za papa ko finga ete ko ba mabena ete yo salaka kaka na makasi na njamba ko so po ye pa bandaki ka lokola ya yo ndeti yo po banji lelo ye wana pa akowa yebani yo kutu deja sa ofula mana yo en tout cas na sepeli makasi na sepeli fuma po na linga ko pe mingi linga ko makasi kolongwa héritier watanable eza problème te eza demande ya sengaki côté à Wiranson eza ngo be grave te okena e chaque album anda ozonga pona ocha chana na kati wera ye monde a permetaki ye akende soko okende o kota okende développement na ye soki ezala bien ye soki pe bébé la ye carrément conscience na ye moko esalara ke Wiranson aza papa na ye aza leader na ye donc aza tout na ye wazoki muke akolisi ye ti akomi na ba niveau wana bon faut remercier na ba o nyonso sala e lokola papa ndenge abukola mwana soko koli o remercier papa na ora na ndenge sengeli yango wana kokena ye eza na mpe malamu aza pe leader na biso azaka na pe respect atosaka na pe ba parents na ye bon eza yango malamu nga juste mena yoki à propos héritier nde toujours avec alongwe mais héritier aza na bosser el boso ayebi oyemba ayebi musala ma décide alongwa aza nde poli atosa ba mikolo atosa pe papa na ye toyebi bien ke yangi maza père na ye asali 16 ans na maison mère le roi alongwe olobi ka teke le roi je pa wera akolongwa te ye pe le roi na esprit na rosa leader alongwe malongwe alongwa na ndenge moboya bien asa musala ndenga malamu ya teke ya bando manke ba mikolo ya okuti azala respect le roi toyebi ka yemba bien toi si pe kaka ekosimba asa nde musala malamu na sepe makasi pour ma soule ya héritier wata wana bena leader na biso mutu ando c'est la bena nde wana na oji ga beti social za na maison mère donc et ça biso bien pour to kike akomi na move na yemo wa bena leader na biso ato sande yangiama donc to chama boko ebele to za pene belé to ebele makasi wa bena leader na biso wata please wata boss itokos. Merci pour la parole. Ya libosonga lingara na mérité makasi. Asepelaka na ye anenge afanda mérité na kati ya maison mère. Malgré maison mère eza ya Wiranson. Bon, alongwe akeko sala oya ye. En tout cas, na uta ko landa émission dernièrement na poto abandé ko loba mais na woka ke loka mabe aloba kiti. Bon,
ndenge alobaki ke eloko nazalaka nango mpona reconnaissant wana fo azalaka penepene na Werenson. Mais comme si alongwe conseil kozala ya makasi kaka ke azala lokola baoyo balongwaki liboso te soki akosala aza mpe na bafamille aza mpe na libota na ye bon mutu nyonso soki okoli ata biso mpe nde tokoyeba mikolo bo jamais nakofanda kaka na ndaka parent ya bapapa na ngai te funa longwa mais funa azala reconnaissant mpa bandeko na ngai donc jamais nakoki kofinga papa na nga place na 8 ans nde bamisusu toyokaka bafinga Werenson biso tu toza bana la zamba to bandeko koya koyamba bango mais lelo comment pesa so passe baofinga wera quel que soit ta papa no azanga mabe okoki kofinga te oyo nazali nango oyo pourquoi ye moko adécide alongwa eza malamu seke ayebi place azokenda miyebi ndenge ya telemeli parce que soko miyebi te jamais osala yango lokola asali yango bo biso nyonso tondimai te ke héritier un jour akokoya kolongwa epa wera eza impossible mais abaka impossible ezalaka te nzambe apambola ye soki atrace nzela ne malamu nzambe azala na ye mais asala nde rare te soki asala yango na buzoba ezala pasi un jour mais soki asala yango na malamu nzambe apambola ye mais alobaloba nde mingi te mpo nzambe apunir ye akende asala malamu azala ouvert azala te makambo oyo asali pa wera mpo azalaki minene mais tout n'est pas ke azwa moto azala oko aye te nzambe apambola ye tondima te ke héritier kolonga pa wera pareil ke toyokaki alongo azofingafinga wera so azofinga eza bien te wana aza papa na ye soki alongwe na sentiment ya bato un jour ntango akovanda akoraisonne ke bato abanda ye kokosa oyo ndenge alobaka yango wana mpona héritier nga nasepeli mpo héritier nde aza nayembaka bien soki alongwe mpe na maison mare eza yango mabe te mpo bamisu mpe balongwa na maison mare basala mpe esimba ye mpe soki alongwe asali ekosimba eya nango lupemba na ye eya nango mabe te nga nasepeli na ngai mpo deja nalingaka ye nazala da fani na ye mpo ayembaka bien ayembaka kitoko soki asali mpe kosimba asala ye bien bon na dossier héritier oyo nakoloba moto akolonga te na maison mais ezaka Werenson ye moko po era ye moko aza kolo maison mare babenga na koma lekan formateur ye na forma maison mare donc moto akolonga te ezaka ye mpo na héritier topesaka bonne chance abeteli oko esimba loka bayani babima mais akriske papa te afinga mpe maison mare te mpo eza nzungu ya uta afinga te aloba mabe te mpo bato mosusu mpe bakosoutenir ye na nsima maison mare ana aloba mabe te héritier abeteli kokosimba bato bakoyoka ye bato bakoyoka ye mpo héritier ade abo chanter toconfirme na baprofesseur intime dadi Kimberly ayemba kitoko ayemba na aveni bababindombe ayemba trop abeteli ono esimba aloba ni mabe te mpona maison mare bon nayebi ke héritier alongo epa wera mais esali biso mpasi mingi mpo tala kaka wana aza père aza tata vie moke ti akoli na maboko na ye alongo epa père donc esala biso bien te ata mabe so eza même na famille même na libota ebeba ndenge obongisa po aza père na ye toza besoin azongaka epa wera soki akozonga epa wera te na nde biso azonga soki aobe asala orchestre na ye moko esengi ti awemba bachambre na ye mpo toyeba bamisa ebele balongwe epa wera mais so asali mwa orchestre ne amoboka mo bamabanga kokritike vie koloba ve n'importe quoi mais tolingisi ndenge wana te soki asala orchestre na asala orchestre toboni nde mabanga ezala te mwa bajeto ezala te taka aza père abokoli bango bakoni na boka ya wera yebika nde ezalaka bon mpona nga ndenge alongwe bon eya nango dossier ya musique akolongwa na ye parce que aumeli me eloko moko nakosenga mpona ye ndenge akende wana so asali bor na ye moko afinga papa te mpo talaka papa azaka papa Voilà, toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez eu le temps de suivre les différentes interventions à Batou, Badliki, Awa. Et je pense que Bozu Pétain, Yakoyoka, Bamama, Bapapa, Bayaya, Bamasta, ou déjà, Kanisa par rapport à Héritier Watanabe. Je pense que Héritier Watanabe est libre de faire son choix, étant artiste et musicien. Et voilà, aujourd'hui, il s'est décidé, mesdames, messieurs, de se créer un nouveau horizon. Je pense que toutes les chances lui sont déjà accordées, puisque Ayebi, Nengeni Batou, porte à cœur, mais seulement, ça c'est la première partie. Et peut-être vous aurez encore la deuxième partie, toujours avec le dossier Héritier Watanabe. Et
je pense que je vais vous proposer la répétition, la première répétition d'Héritier Watanabe au Bogolanda, la deuxième partie de l'émission. Mais seulement au Lelo Zalaïkaka, Boboyo Kanengenini, Batuazo Kanisa. Donc je suis en train de remercier toutes ces personnes au Balandarabiso et au Basutenarabiso. Donc on a Zobanana Gabimbu Tamwana Muzombo, donc Gabimbu Tamwana Muzombo, Tafana na Irlande, Wana Mboka na Dublin précisément na Cordove. Na Romona ya Roger Deymampouya puisque Paris est Sendimayo, Ange Nyangasa na Bosaniote Mbotebele Yangandeko. Je penserai également à Pajo Matouba, garçon sexy, Oyama Moubert. Je penserai également à Lando Mouzinganaren, en tout cas. Donc, Talaga Nengozo Solo là, Kalamingité événement. Et sans oublier Bandeko Oignon surtout Bazalara. Donc, Dadi, Mavungu Vungu, le Di Chakalambi, na Pession Bote, Bandeko tout, au Bazalara, Dadi, Yakuza, Bobo les Beaux l'homme noir, Pamphile ou Koki, Mbote Belé, Escabozo Landabiso, Ervin Tiangana, na Pession Bote et Belé, Escabozo Landabiso. Donc, si vous avez aimé cette émission, dites merci au numéro 1 de Congo Promo TV5.com qui est Raph Ngindou depuis Boston. Merci mon boss. Et puis mon cordon Serge Impian, on appelle Siombo Tesco Solandabiso. Sans oublier le Real Montréal, maximum de respect puisque nous travaillons d'arrache-pied aux Awa, au Silice Awa, au place. Donc ça veut dire que riche en images, image au salaire, au Kakabobino. Donc merci à Christian Mbouyi puisque je te porte dans le cœur de Yo Penosa Pena de tous les temps. Donc ça les autres continuez. Portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Congo Promo, est-ce qu'il y a un fan? Ah, Ralfengindou, est-ce qu'il y a un fan? Est-ce qu'il y a un fan? Bien. Donc voilà. Bana Congo. Ban America, ban Europe, Asie, Afrique, Océania, Betoba Australia, biso tout, scotché, Kotavana net, Congo Promo, information tout, mais fin fond, et ma village, Ozo, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir ma caméra, il y a caméra, il y a image, Ralph Ngindou, qui tombe la PM. Congo Promo, America, Boston, in Massachusetts. What a plus, what another boss life. Find out the best African news from www.chanson.tv.